au carré. Notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire. Excellence, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Bandeko balandi ya Dias Congo mbote bisika binson bozui biso na poko ya lelo ezali bongo émission na bino Actu 24 oyo boyebi kotal to lobelaka na bino makambo ya actualité politique, économique, financière na République démocratique du Congo. Pona poko ya lelo tokobeta mingi masolo ya Italie indépendance pe actualité oyo uti koleka na semaine oyo tozali ko vivre. Pona lelo tokosolola masolo ya discours ya chef de l'État, président de la République Félix Antoine Tshisekedi oyo akomisaki Thomas Joseph Kasavubu héros national mokolo lelo tokobetela pe bino masolo ko décortiquer discours oye apesaki lobby tokobeta masolo ya actualité misusu ba déclaration politique misusu ya bandeko ya bayi politique ya ba parti misusu lokola MLC lokola ensemble oyo basalaki ba déclaration na bango pona fête ya indépendance ya mboka na biso. Puis mingi lokola na bisa bino tokotongola bongo discours ya président Félix Antoine Tshisekedi bongo pona kotongola discours wana ko limbolela bino yango pe ko critiquer yango to zali lelo to yambi lelo pona bino ndeko Dongo Yemo Mobutu oyo azali secrétaire national ya MLC chargé des mines, hydrocarbures et énergie. Ndeko Dongo Mobutu azalaki bongo moko wa baponami ya Engumba Gbadolite na Nord Ubangi. Mbote ndeko Dongo Mobutu. Mbote ndeko Alain Bouembia. Bonne fête ya indépendance, adorable. Bon, na ko rétorquer pe koyozong c'est là kaka bonne fête ya indépendance. Ndeko Dongo Mobutu président ligiambo vraiment tokota na masolo na biso ya lelo etali discours ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi kolobela makambo o etali lipanda kolobela actualité oyo utaki koleka na semaine mutuna na ngai ya liboso elingaki kolobana no ora ya Belgique auti kosenga bolimbisi na ba Congolais bipai binso bango bazwami pona mbeba inso oyo esalemaka na ntango ya colonisation na kati ya parti politique na bino MLC tope na yomoko ozali na vie personnelle oyo ya kopesa pona likambo ena. Bon na yambo na bandi tango o souhaiter ngai bonne fête au monique et ya nonanga ezalaki na moi hésitation na ebité soki toko ekoloba bonne fête parce que fête ezalaka eloko ya esengo ya réjouissance ya kosepela bon na ebité lelo tozana Kinshasa le 30 uta totambo ina nzela ti to ya ko tourner émission soki omoni elongi ya bato eza ya esengo soki omoni elongi ya bato bazomela na esengo po ndenge to mesani na ezali na biso la fête ezalaka boye donc po na ngai bokono ya coronavirus ezali hein? Oui, coronavirus ou pas mais tozomona ba baptême ezosalema tozomona ba mariage ezosalema tozomona bato bazosangana ko sepela po na ngai mokolo lelo personnellement namoni ezali moko ya beaucoup plus ya méditation po toyeba eloko nini tolingi tosala pona mboka na biso mayemaleka
toyebi yango déjà. Mais oyo koya lobby. Makoki ezakaka epa ya biso bato. Nde toyeba kotia nzela, donc makambo na nzela pour lobby na biso ezala malamu. Ozomona. Bon. Ngwada ezaki pona ko sala moi introduction na ngai, mais alors na oyo lobby na discours oyo bien Bolimbi, Bosengi Bolimbi si ya roi ya Belgique. Belgique, oui. C'est toujours une bonne chose. Ezaka toujours eloko malamu soki mutu ayebi ke asala ki mabe. Mais pona ngai ba excuse wana ezali superficiel, ezali likolo. Donc ekokite komina nuna esika oyo il fallait ekokate. Bolingi ba dédommagement financier to likamoni excuse ekokite. Pas forcément ça. Pas forcément ça. Parce que oyebi koboto la moto bomoto naye ezali crime oyo ezangi pareil, ezana crime moko sans pareil. Colonisation ezalaki processus moko ya déshumanisation kolongola moto ki bomoto. Et à côté de ça, il y a beaucoup de choses. Il y a une grande part, il y a histoire na biso ba déporta. Moi, par exemple, j'aurais souhaité, parmi les raisons au Balobaka, par exemple, dans le cas Kandakisa, na Belgique, qui n'a pas un musée à Tervuren, au moins que bah vestige, il y a bah empire, il y a Bisso ou les Alaka, Empire Kuba, Empire Congo, Empire Lunda, Kuba, Babike qu'on a Bisso à Kalawana, tant ou bah memela qui Bisso Bible, Bazoaka Bakenda, Nangokuna. Balabaka à un certain moment, moi, bazong sango ezate pour tous alaka na ba musée. Mais le lot tout ça un musée national. Et aussi Etongami. Etongami, Babloko Ebele. Donc il y a beaucoup de choses. Et aussi il faut que rétablir aussi vérité. Par exemple, les neti Liwaya Lumumba. Liwaya Lumumba, Misusu Balobaka Tchombe, Misusu Balobaka Mobutu. Mais ba belge pas ça peut vraie version. Parce qu'on a eu quand même quota là-bas émission où aux autres mon à moto azo laksa mâchoire dentier à moto bien à Lumumba batouana baza à vie sort na bango ezani batouana pe il faut bazwa bango basenga pardon à peuple congolais basenga pardon à famille biologique ya ba Lumumba il y a beaucoup de choses oyo il faut donc mettre en cause et en considération, c'est-à-dire oui pardon il y a ndenge roi sengi ça va mais et koki karate. On ne demande pas beaucoup, mais tout ce qui est acte, il y a bonne foi et l'andapé pardon. Ba acte ya bonne foi et l'anda pardon wana est-ce que na ba acte ya bonne foi ezalika kak bozongi si ya nkita lokola nkita artistique oyo ya Congo to pe vous pensez que ozali na makanisike Belgique peut s'enrichir, mais il y a biloko ya Congo, banda na EVA, il y a Bikoro, Jekamine na Katanga, la Belgique s'est beaucoup enrichie. Vous ne pensez pas que ça serait aussi parmi un geste de faire un geste vers la République démocratique du Congo, kozongi sata moi ndambo misolo pona kosunga ekolo. Bon, wana et comme même sur un débat ebele. Et là il kamba ko bombate. D'abord, avant l'indépendance, il faut que le Congo ezalaki lokola lupango ya roi Léopold II. Azaki kosala oya lingi. Ce qui tobi to loba na makambo comme il se doit. Mais roi Léopold II azaki pe criminel. Parce que plus de la moitié de la population congolaise ya tangwana. Bakufaka, pourquoi? Parce qu'ils étaient soumis, ils étaient obligés. Il y a pour ça un travail titanesque. Il devait extraire qu'on travaille dans la mine, qu'on ça la caoutchouc, bilanga EVA, tout ça. Et ça qui pour enrichir mon tomoko. Mais toko mina pour la terre. Mais moi je pense par exemple les valeurs culturelles, les alliés fondements de la société. Et la culture c'est l'âme d'un peuple. Les âme d'un peuple. Baba nanan pour ça là bas pas ou les simple.
c'est-à-dire aujourd'hui par exemple bah vestige na biso ba œuvre culturelle na biso OK ezali déjà palpable et senga le côté boyebi ke loko toujours pas ba tutel bozwi yango bozongisi c'est déjà eloko abo wana oza plus simple que au bando senga ba dommage ceci cela bango mo pe bazala ba problème na mboka na bango et okoma makambo ebele mais pendant tout ça la tabula rasa sur le passé nous devons remettre à l'endroit ma erreur qui cassé. C'est-à-dire nous demandons pour nangai personnellement na sengi mingite na Belgique, na sengi mingite les excuses du roi c'est bien. C'est bien. Ngamoko personnellement on a lundi discours wanate. Na tanga ka na ba réseaux sociaux et puis bozunga na émission à pied levé. Donc voilà. Donc ce qui est excuse c'est bon. Mais je pense que bah effet il faut élandango wana na lobi ina bieza la beauté mais il y a beaucoup de choses OK ce qui n'est na to 8 ans ko vanda to réfléchir to bimsa ba bloko ebele donc c'est un peu ça que ndeko dongo to continuer to zali ko continuer na émission na biso Actu 24 émission oyo to lobelaka mingi actualité to critica kapé to analyser actualité politique congolaise, actualité sociale, actualité économique et financière. Il y a Mboka Nabiso. Lobby Tolanda Kibongo discours il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Discours moko Moulaï. Na tangi yango ezali bongo 25 pages. Donc na kanisi lobby penza ezalaki sur mingi. Mais na discours wana eloko moko et retenir attention nangai mingi ezali ntombwa ya nkondo Joseph Kasavubu na rang ya ba héros nationaux lokola Lumumba lokola Laurent Désiré Kabila likanisi makanisi tope avi na yo tope bino na MLC boyambaki likambo yango ndenge nini. Bon, premièrement, on a colobaké discours en SMA qui n'a boutou et bisson a MSC aux unions temps ça la réunion mais dans un avis personnel on a recoupé ça donc reconnaître ma mérite à motoza ma bête kotombo la président Kasavubu naran ya héros national je trouve que c'est toujours une bonne chose peut-être qu'il peut contribuer na contexte il y a cohésion nationale, il y a renforcer le lien fraternel entre diverses ethnies et tribus à Congo. C'est une très bonne chose. Bon, au-delà de ça, Azala qui est quand même parmi les pionniers, il y a indépendance. Je pense que si on va récompenser post-hume la titre Wana, c'est toujours une très bonne chose et voilà, je ne trouve aucun mal en ça. Donc voilà. Ndeko Joseph Kasavubu atombwami na titre ya ba héros national na République démocratique du Congo. Lokola ancien président pe moko ya ba oyo azalaka présent na table ronde ya pona lipanda ya mboka na biso. Mais zaki na bandeko ebele pe ndeko Mobutu Joseph Désiré c'est Kokukungbendu yepe azalaki moko atako na rona e azalaki mokambi monene te na époque wana ya ba parti politique mais azalaki moko ba panzi nsango monene journaliste et puis accompagnaki l'héros national Patrice Emery Lumumba na réunion wana na likita wana ezalaki likita moko monene et puis ceux qui ont tali discours il y a président de la République Félix Tshisekedi comme ebele ya ba président au baleka na mboka na biso on reconnaît toujours en Mobutu l'unité nationale, l'intégrité nationale, la sécurité, la paix dans les pays, mais est-ce qu'il n'est pas temps que sa mémoire aussi soit élevée? Alors nous avons le pouvoir de décider. Donc, biso tout ça analyse, il y a discours. Mais pouvoir, il y a qu'à décider, mais au cœur aux la peine à pouvoir, il y a plaidoyer. Oui, pouvoir à plaidoyer, je comprends. Hein? Je comprends. Moutako ça plaidoyer, je comprends. Mais
pour revenir dans le concret, donc c'est-à-dire les abat oyo baza habilité à kotombo la bango ndé ba juger. Je pense que peut-être baza un critérium oyo bango ba retenir pour élever bato na ba rang oyo bazali. Ceux qui va reconnaître en la personne, il y a feu maréchal mérite wana d'avoir œuvré longtemps, donc d'avoir œuvré de manière acharnée na unité nationale, la cohésion entre peuples. Ceux qui vont reconnaître, tant mieux. Ceux qui vont reconnaître, voilà, on est dans un contexte où l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc, quitte na bango bazala, soit élevé, na bon sens, de manière à reconnaître la vertu, la mérite et et quitte à bango qu'on avait honnête envers eux-mêmes et envers l'histoire. Donc, c'est un peu ça. Et c'est déjà entendu. Nandenge à ma BTR, Makambo Félix Alobi. Déjà entendu. Déjà entendu et Soko Tamboli Nanzela, Mututu à Kansaka Ndengwana. Alobi na Makambo Batutu Bakansaka. Au moins même Kabila, Joseph. Makambo Alobi, Kabila Lobakamo. Sozi Musée, Alobaka Pe Makambo Wana. Président Mobutu Lobakamo. Donc, c'est-à-dire, les intentions. Donc c'est juste un discours populiste, c'est juste un discours des intentions, des promesses, un discours creux. Il y a une grande proportion. Il y a populisme dans le discours. C'est-à-dire, Azolo Bamakamoko po kaka, alingi a sepelisa population. Parce que population elingi eyo kamakamwana, il y a à sens wana. Mais dans le fond, je ne pense pas que effet Kolanda. Parce que tu analyser déjà ma camouflage mingi à tenir un discours mais ce qui tozo kota na mozindo penza ya ba effet ya maloba oye mokazo loba il y a 2 poids 2 mesures hein? Donc voilà, mais bon naza na pouvoir wana te ya ko boela e ba bonne intention mais to sengi que intention wana ezala traduit na ba acte ozomona ezala traduit na vraiment na kozala na biso chaque jour ya mokolo na mokolo tout le monde a vraiment que makambo oya lobi et commis penza réalité. Mais parmi makambo wana asala ki programme na il y a 100 jours c'est ça quand même na moi bilembo ya mike oye monani pour la population. Bon soko zongi makambo ya 100 jours vraiment wala zali Tenazongi na makambo 100 jours, c'est juste une petite parenthèse pour na koloba ke bilembo. Ezali quand même par rapport au discours na yepe. Gestion en Mboka, il faut pas comprendre Mboka des fonctionnaires. Mboka a besoin de bilembo, ceci, cela. D'abord, une conception, il y a 100 jours, ça s'inscrit dans le faux. Hein? Est-ce que le président de la République, Yemoutou, à gérer pays au quotidien, tout un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire, dans la famille politique, dans la coalition, il y a un programme, hein? Étudiants ensemble, dans le gouvernement où gère Mboka au quotidien. Parce que le premier ministre est le chef du gouvernement. Le gouvernement gère Mboka au quotidien. Il fallait programme à élaborer programme, il y a un programme, il y a FCC où ils allaient la majorité parlementaire et il y a une exécution. Et puis ce que tu façon gestion SAMI, procès sans jours, mais émettre à nu la déférence. Je prends un exemple. Tout le Bamakambo état de droit Namboka. Pour y avoir commis Mikolo état de droit. Dis-moi un peu. Programme comme ça, programme à 100 jours. On a parlé d'une coordination. Mais coordonnateur, il y a programme à 100 jours lui-même. La procès que coordination existait verbalement. Il y a sous-bassement juridique où il y a des salariés. Est-ce que le bateau est sérieux? C'est pas parce que moi je ne suis pas adepte. Il y a bateau justifier se justifier par la finalité. C'est pas parce que nalobi que nous avons besoin de Kitty que oyelinga Kitty les problèmes exactés. Bon so que oyiba ki Kitty wana.
Bon, ce que Bomaï motopose à Kitchana Yelanga. Vous comprenez? Donc, gestion à pays, on doit comprendre et le mécanisme où ils ont conduire la finalité. Donc voilà, donc il y a beaucoup de lacunes. Nous ne sommes pas, Nganazaï, prophète de malheur, souci nabiso, et ça pour Mboka et Tambola. Mais il faut qu'on respecte les principes, il y a fonctionnement de Mboka. Il faut qu'on respecte Yango. Dans le discours, il y a président de la République, ils allaient na Makambo Ebele à Lubaki. Makambo Italie, fonctionnement ya Mboka, ndenge coalition ezali kokende et tout. Boni bino na MLC, tomoni bino mikolo oyo, yeuti koleka awa, pona Makambo Italie, 3 propositions de loi oyo honorable député Aubin Minaku a kotisaki na parlement. Tomonaki MLC botelemeli yango, IDPS a telemeli yango. IDPS kutu achaki makelela bike ye akomi kosala na opposition. Akomi pe kosala azana pouvoir, akomi pe kosala na opposition parce qu'il faut des opposants sérieux d'une opposition sérieuse. Position wana ya IDPS makambo et puis après tomoni déclaration il y a 4 leaders et à la Mouka, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Mouzitou, signaki déclaration. Et une déclaration qui prenait pratiquement la même position que Bandeko Nabiso, il y a IDPS. Est-ce que Bango ba tindiki bino, ba forcer bino loboko, tout parce que pour Nabino Pena MLC, c'était tout à fait normal que Bozo position. Ouais. Alors, il faut qu'on ait d'abord une chose. Mouvement de libération du Congo, MLC, Otozobenga, na poussé. Ils ont une autonomie, ils ont une vision politique ou bisomoko tolandaka. Ils ont un statut, un règlement d'ordre intérieur ou régissaka affaires internes na biso. Vous comprenez? Et ils ont un discours politique ou totenaka. Situation Mboka, président Jean-Pierre, président national na biso na MLC. Aloba kiango déjà. Et ceux qui likambozo ke na mbilinga mbilinga azoloba. Mboka tambolaka na kolanda oyo constitution. Hein? Mboka tambolaka sur base à loko. Mboka na biso lelo état existaka te pourquoi parce que na place sa constitution et comment ba accord et comment ba convention ba deal et comment ba deal et comment ba alliance il y a des place na koleka constitution au moins tout ce qui se passe aujourd'hui ce qui to côté par na mozindo au moins na ezali to remettre en cause crédibilité à ba élection kaka eza question ya légitimité. Quand la légitimité populaire rencontre la légalité, au moment où makambo yotambola kimia. Mais quand rupture sociale, rupture et pacte social, ils ont dû na illégitimité à dirigeant. Au moment où le peuple moyen l'andalikambo dirigeant le bezate. Parce qu'il va se reconnaître dans bateau anate. C'est ça le grand problème. Qu'à cela ne tienne. Tout ça, la situation est inédite na Congo. Biso na MLC, je ne comprends pas pourquoi Bozo Bunda Kolingaka goye ba position MLC. Nous, on a dit ceci. Bamakamususu, beaucoup de ça MLCT. Pourquoi? Parce que tu si déjà position na biso. Tout tiki bango basala bamakamususu à l'interne. Parce que bamilo monsieur c'est passionnant ezali ko soit na ya moi position ni MLC bino bopesaki. Mais makambo o ya bango talib au gouvernement a soigné ce qui c'est cela au FCC na cash botigale na opposition républicaine. FCC cash c'est cela. Ça ressemble beaucoup plus à na bassin de ménage où eza moi na mal ba soana après ba okota na kati. Nous, on regarde ça de loin. Nous, on se prépare. MLC, tout ça, les attaques et tout, tout procédé qui n'a restructuration, il y a parti. Mais on est en train de
de jeter le cap vers 2023, il y a des problèmes sérieux aussi dans Mboka O. Mais par exemple, réforme, il y a Seni, animateur à Seni. Comment les choses vont se passer en 2023, élection? On est beaucoup plus focalisé sur ça. Karatunda, Natongo, Abimana, pourquoi? Et Talibi sauté. Et Talibi sauté parce que Zali Makambo, ils ont entre Bango. C'est gouvernement, il y a gouvernement, il y a coalition. Il faut qu'on comprenne. C'est eux qui sont au pouvoir. Ceux qui minako a sali proposition de loi, bisoto temi tolubi oyo, to koki koloba, to sengi la population à la position au bisoto pesi. Ceux qui UDPS bazo kansake bangonde bazana monopole, il y a vérité. Bazana monopole, il y a savoir et puis ils a bangonde o bakolobande ezali il y a motuya et que bangonde bazana apanage wana ya opposition mais ils s'inscrivent dans le faux. Ils s'inscrivent dans le faux. Pour l'année, il faut balandaka oya bango. Bisotan utobi ke bango non babandi kolobake. Kabila azali partenaire, il y a alternance pacifique. Ce qui n'est pas faux. Je na boy kokota la polémique wana parce qu'ils sont très mitigés. Ceux tobi to ya ba élément et koza ebele. Kabunda alobaki yango moto ya côté de la FCC azandoki alingite Fachi assis sa mandat. Kabuya a kesusu ko renchérir à l'obike Kabila aza sérieux. Hein? Mais les mêmes personnes. Pour Kaboun tango alobaki abi toza combien toza 32. Bobete à FCC ma boko po bangonde ba votenga. Déchéance na na Assemblée nationale, na bureau ya Assemblée nationale. Ils ont un problème à MLCT. Ils ont un ninga na ende ba kwesier. Mais MLC, comme Tozali avant-gardiste, Tozali n'a pas sonné à l'alarme ceux qui placent ma bezali. MLC est ça là qui constate que ça qui dérapage mon qu'on a ba propos nae. Tout ça qui constate na. Bango mo bande ko nae ya FCC ba ko allié na bango. Ba monike Moutouana, ça vaut pas la peine. De balongola ke. So MSC toza katite. So ko saksi la muka bobimba. Voilà bango il faire des choix à Moutouana te. Et Kabundi te. Bon, lelo oyo tunda abimisi likam. Parti au pouvoir ba télémé li bango. Biso to pesa position na biso. Heureusement, position na bango et ko rejoindre ya biso. Bon. Mais quelque part, ils appellent qu'à entre bango. Pour ce babiba yo kanaba bongisa parce que bango de ba gérer mboka au quotidien. Bango peut bazana assemblée, bazana majorité na assemblée et na niveau ya Sénat. Donc c'est-à-dire quelque part ce qui dialogue ya malunga ezali entre bango bakoy ko zwa déjà solution à l'interne et toko ko komana ba situation où tozo vivre les lotés. To kiko komana ba situation tozo vivre na ngote, c'est un gouvernement de coalition. Au pouvoir entre les FCC et les Cash, basali en coalition, basali au pouvoir. Tolanda ki bongo lobi na discours où il y a président de la République, a lobela ki mingi analyse mingi salemi, on dirait azala ki mingi ko lobela bande konabiso ya FCC. On dirait azala ki ko sala o ba bengi na lingala bambwakela ba pamphlet mingi vers bande kona biso ya FCC. Quand il y a population, il y a une réelle volonté, il y a qu'au finir na coalition aux alliés au pouvoir. Les gens, population a lingia mona Félix Tshisekedi azo travailler soit y moko soit na bandeko ya lamuka discours nae ezo kopesa avertissement mingi na bandeko ya FCC. Quel est pour vous le point de vue, l'analyse que vous avez au bozana on a katia MLC pona lobby? Est-ce que jusqu'à fin décembre coalition pona bino et tenir te? Est-ce que bolingi bokomisa eloko yango ti 2023 pour boya na bino kaka na élection ou
quand il y a MLC, vous avez des machinations, vous avez des calculs politiques, de telle façon que coalition Oyo et Panzana et Koufa, pour que peuple Oyo Azakulinga Amona Félix Tshisekedi, Amona Jean-Pierre Bemba, Amona Moïse Katumbi, Amona Martin Fayulu, Amona groupe ya la Mukandenge Zalaka dans Genève, comprendre les dessus, comprendre lokola bande qu'on a biso basalaka na table ronde na Belgique, hein, malgré que bazalaki ba parti opposé avec des intérêts opposés, mais face aux colons belges qui avaient confisqué l'indépendance, qui avaient à Longola qui bomoto ya ba congolais ndenge oloba ki na bandeli ya émission na biso basalaki bloc moko pour que bakoka kopesa na mboka indépendance. Basalaki bloc malgré ba divergence na bango, malgré bazali koyokana te, malgré biloko wana nyonso tout, ils ont fait bloc. Lelo FCC avec tout ce qui est azali kosala, ça paraît évident na miso ya bato nyonso surtout que c'est un peu du machiavélisme. Après avoir pris le pouvoir, il faut garder le pouvoir. Et pour garder le pouvoir, ils sont prêts à tout faire pour garder le pouvoir. MLC, politique, Nabino, Siko, Ezak, beaucoup se rapprocher na Fachi, beaucoup tikaye, Assil Samanda, on a FCC, topé, il y a une volonté quelque part que Bakabana pour que Bino Bossa la bloque pour arracher le pouvoir wana ya peuple et continuer offrir aux Congolais un bel avenir. Bon, Yomoko Olobi et Yomoko propose réponse. Nangina le banan libosoboy. MLC ndenge zawana tant ba créer un parti politique, ils allaient pour conquérir pouvoir par les élections. Oui. Donc c'est-à-dire, c'est pas parce que Tozo Lobate qui tout ça est le côté. Nous on se prépare pour éviter la bavure. Non mais Kolobate en opé l'équipe mingi pour président Nabino on dirait bato wakomi komito na azalaka kaka. Aloba qui déjà na aucune analyse moko simple. Yo moko olobi yango. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont au pouvoir juste pour le pouvoir. Bazo craché sur volonté à peuple. C'est-à-dire quand je parle à ceux qui sont au pouvoir, dans une coalition FCC cash, dans une FCC, dans une cash, cash wana dans une UDPS na UNC et FCC wana dans une méga plateforme wana ils ont ba micro parti belé wana nyoso. Tu comprends? Donc na lobi bangwana et ils se moquent du peuple. Pourquoi na loba keba se moquer du peuple? La démocratie en soi, elle n'existe pas. Non. Mais la démocratie n'existe que de fait. Kaka. Ezaleli comportement et ça que démocratie ça. Tant que tu as une élection, ou tu as démocratique. Moutou a pesi voix. Moutou so qui a voté yo. Concrètement, ce que tu as expliqué à moi, c'est azu bomo inaye, aye a pesi yo. Alobi ke yonde kamba bomo inanga. Yango moni rôle wana ba député bazalaka, bazwaka bomo ya batu, ba memi yo moko okomi kozwa molobeli. Okomi molobeli ya batu. C'est-à-dire makambo zoloba net yo bapona ki yo dongo na gbado makambo koloba yeba ke vie ya bato agbado wana nyoso et ko dépendre na oyo kozala nango comme comportement na maloba koloba. Alors na situation oyo olobi yango bien population elingi susu coalition wana te elingi libala wana te rupture wana te. Tous monat PPRD et fingi IDPS. IDPS
et fingi PPRD. Nabitumba. Nabitumba, bazo bebisa, biloko kutu, bien public qui a l'État. Naba bien privé. Bazo bebisa, naba bien privé à bateau. Hein? Oui, mais si quoi volonté nabino. Toujours qu'il y a malembe. Toujours qu'il y a malembe. Peuple boit. Mais mikondiwana. Oyo bazui engagement ya kovanda ensemble. Est-ce que bazo respecter volonté peuple? Te. Les loyaux, UNC, n'andenge ba condamné Ndeko Vital Kamerhe. Bazo crier à l'acharnement. Bah obi non, c'est pas kangi kaka Vital Kamerhe ba comme bouc émissaire. C'est pas Vital Kamerhe qui est visé, mais c'est Ndeko Fachi Nde Azali visé. Mais tokene nan. Nani azo visé pour biso na lamuka toza ya pouvoir wana te toza na légalité wana te ya ko engager ba action pour toza peut-être na légitimité populaire mais légalité wana toza na ngote soki mutu ko attaquer Fachi et koza kan allez-y comprendre bon bango mikondi ya ba formation politique wana oyezo sala que coalition ezala bangonde balingi ezala pour na balingi ba garder kaka pouvoir bazo talande intérêt na bango bazo respecter peuple ceux qui ko respecter peuple des mariage wana et ça et divorce wana et salema kala na poser aux questions yozo lobake MLC la muka tozo linga ke badbaka bona pour tozo position quoi dis-moi même la rumba congolaise on la danse à deux. C'est-à-dire ce beau kangami boy, muto achelo boko achelo kola pour avancer, moninga faut zonga sima. Wana petanga achelo boko le koloboy yo zongi sima pour cadence ezala rythme, ezala harmoniser. Vous allez comprendre. Mais biso les gens qui ont été lésés dans le processus électoral, biso la muka. C'est nous qui avons payé le prix fort. Mais malgré tout ça, mais on est là, on est en train de travailler. Est-ce que mon a la mouka benga batna désordre ceci cela? La mouka ça à l'autre côté. La mouka au contraire a rappelé que la population n'a pas principe. Tout ça pour ça que mboka tongama. Mboka eloko ezate hôpital ezate, eloko mzele ezate. Tobi to batela ka moya mukana nous faisons de l'opposition républicaine. Na o muke zali tant moyen kozala to bakisa. On se prépare, biso mo tous à pouvoir. C'est eux-mêmes qui sont en train de tuer ce pays. C'est eux-mêmes qui sont en train d'enfoncer Mboka O Nakatia Libulu. Vous en comprenez? Ndeko dongo lobby ke bino MLC, bino la muka bozali na ambition mon côté pour na kolinga ke to calcul mon côté pour na kolinga ke coalition au pouvoir oyo e kabwana malgré pression populaire, malgré volonté populaire, mais quel est l'avenir de la coalition 2023, Isaïna nous musika, comme il a décembre 2020, il nous faut encore 2 ans ou un peu plus, 3 ans pratiquement, 3 ans et demi pour que tous l'élection en 2023. Quel est l'avenir de cette coalition? Est-ce que Makambo et Salema en 1965, parce que Namboka Nabiso, l'histoire se répète quelquefois, est-ce que Makambo Andengwane Kokiko Salema, que président de la République a révoqué Premier ministre a révoqué président de la République, Makambo Ango et Zandengeni, c'est vrai que la constitution Nabiso Yalelo, et Zalokola il y a Mikolo Anate. Est-ce que cette coalition a un avenir? Dis-moi, pour le bien des Congolais, qu'est-ce que vous pouvez aussi conseiller à cette coalition? L'histoire se répète. Mais l'histoire déjà se répète. Quand le Premier ministre se permet, au sein du Conseil des ministres, Moko, au président de la République, ils ont déjà sapé autorité à président de la République. Avec, bon, Salema qui communiquait, mais quand le Premier ministre
s'adresse au président de la République à travers la presse publique. C'est-à-dire, le président de la République n'a toujours apprendre, madame premier ministre, et puis premier ministre a sali communiquer pour mettre le président en garde. Alors, sa présidente de la République, Keba, Kobimisa Sekele Makambelo Bama, conseil des ministres. Mais ils ont formé nous soucis pour remettre en cause crédibilité à mon cause. Ils ont Keba Topo Longola paye. Et c'est une façon de dire ça. Le premier ministre, Soga Enga saisir le président de la République, a causé une audience à mon président de la République. 1 heure, 2 heures, 3 heures, na ran na bango, bakukuta na baosola. Soki Engi a saisi le président de la République, à cause comme lettre administrative, à Tindeli, Mokonzi na bango, chef de l'État. Mais Oyoke a Tindi Moutou, porte-parole, Nde Atanga, avis naïe, considération naïe. Mais dis-moi, quand même, président de la République dans les colottes, crise en Boeing les a combien de fois? Bangonde Bazo Lukaba Amadoué. Donc ça dit la partie qui règne. Hein? Ils ont camouflé la réelle intention, il y a partie où ils ont gouverné. C'est ça le grand problème. Chadar et Azolo Bango clairement. Que ceux qui ont une coalition, ils ont une coalition. La cohabitation. Disons pardon. La cohabitation. Vous allez comprendre. Bolingi balo ba ya ngondengeni. Et ce que vous avez que à venir il y a coalition là. Mais effet, c'est-à-dire effet à principe à causalité, hein, et le bique, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Produisent toujours les mêmes effets. Alors bien. Ce que tu as dit, acteur politique au bazal lelo na avant-plan. Et ça au bazal qui n'a pas régime passé. Hein? Donc c'est-à-dire on ne peut s'attendre à rien. Si en 18 ans ils n'ont pas pu arranger les choses, qu'on arranger quotidien à moto, ne pensez pas par un coup de baguette magique de lelo yo bako faire arranger les choses. Non. Tout ça va prophète de malheur. Mais coalition n'apportera rien. Sinon le pouvoir pour le pouvoir, c'est-à-dire bazo se servir bango moko. Et ça la même loi oyo mina kwanga sala. Et ça t'es sur mesure pour protéger ba arrière na bango. Kabila a déjà protégé. Et t'as est-ce que babi biso peto bendadra côté na biso. Le peuple n'y est pour rien. Bazo kansata population elo comme wanata. Bazo kansata peuple et ça là quand il y a UDPS, il y a UDPS, na UNC, na Bangwana FCC, bazo kansa peuple na elo mokota. Ndeko dongo lobby ke coalition wana peuple congolais qui ko s'attendre na elo komokote na yango. Ezana litumba mokote pour na peuple. Mais lobby makambo ya loi minaku parce que ils a question d'actualité. Actu 24 et le Belaka Tango Inso. Tout me kananu ko aborder, ko atterrir, ko lobela makambo ya loi wana, au lobby FCC bazako benda dranga mbona bango. Mais ba magistrat na biso pe batambolaka na boanya te, batambolaka na bosembo te, batambolaka na droiture te. Batambolaka na honnêteté, mais ils ont bangi ça. Parce que d'un côté, quelque part, la population aussi se retrouve du fait que ils ont makambo mususu na kati ya loi wana o ils ont sauvé population. Bazo mutuaza ko senga par exemple mutu akoki ko kimate toloba lokola exemple moko ya muke ils apona ko zongisa actualité simate. Ndeko Vital Kamerhe a sengi liberté provisoire te alembi ngana yo to yebi ke Ndeko Kamerhe kiko kimate Ndeko Kamerhe soki abimi boloko afandi akoka kiko kende procès na ye chaque jour régulièrement. D'ailleurs invitation o ezaki ya liboso akendaki nde sala kikeba kanga ye mais babo ko pesa liberté provisoire na kati ya loi wana Ndeko Minako azako sala eza kopesa mwa ndingisa ke ba juge bazali ko se comporter ndi makambo ezali ke pesa Ndeko liberté provisoire yo oza ko boya
et que ceux qui va vérifier dans le conseil conseil supérieur et la magistrature qu'il y avait les éléments légaux pour accorder moto liberté provisoire ou ça qui est liberté provisoire ceux qui batali en bongo et la ministre de la justice atali conseil supérieur à la magistrature atali et que ezali bongo apesa ki nini apesa ki liberté provisoire te bakoki ko sanctionner parce que batali bandeko ya FCC ndeko ben minako atali alobi ke conseil supérieur ya magistrature eza ko sanctionner ba magistrat malamute eza ko promouvoir pe ba magistrat malamute omoni ba magistrat mususu bazo ko mata grade ba mususu basali mbula na mbula bazo mata grade te pona MLC botelemela ki loi wana tomoni président Jean-Pierre Bemba a signé déclaration na la Muka toza komona pe ba communicateur ya mouvement de libération du Congo koleka na ba chaîne de télévision kokoma ba article pona ko réagir contre loi wana tomona ki na Ligue des jeunes ya mouvement de libération du Congo kalamingi te bakota ki réunion basala ki réunion moko ya kafu ya mbilinga poke ceux qui bakonzi à la muka ba pesi mot d'ordre bango bakoka ko mobiliser population pour que babima lanzela likambo yango ya loi yango eza boni pour la population d'abord et puis pour la bino bail politique boza komona yango na ndenge nini. Merci ndeko Alain Boembia nakoloba likambo eza simple na loba qui yango déjà que ba loi wana ezali initié et taillé sur mesure pour na engi et protéger et couvrir ba individu ba juriste ba défilé. Je pense que durant ces 2 dernières semaines ba démontrer noir sur blanc que ba loi wana non seulement ils ont empiété na principe à séparation de pouvoir, mais ils ont inféodé tout l'appareil judiciaire nassé à ministre et à justice. Na inféodation, il y a pouvoir, c'est le pouvoir qui contrôle le pouvoir, c'est le pouvoir aussi qui arrête un autre pouvoir. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire la séparation absolue des pouvoirs n'existe pas. Mais l'État fonctionne à synergie. L'État est fonctionnel en synergie. C'est-à-dire quoi? Assemblée nationale va voter à la loi, va voter à budget, va contrôler le budget, et puis va contrôler le gouvernement. Gouvernement Moussa Néani. Ils allaient pour satisfaire la population. C'est-à-dire mettre à disposition de la population, premièrement, bien et services indispensables et bien-être na bango. Hein? Baza wana pe pona ko exécuter programme au bango ba présenter qui na Assemblée nationale ba biso ndo to yebo to sala bo pona peuple. Vous comprendre? Mais gouvernement pe des ana exécutif. Mais y en a ndenge et Gérard Rapé ba décision pe à justice. Hein? C'est cela qui tout le corps judiciaire est géré par moi. Au niveau du ministère, il y a justice. Vous allez comprendre. Mais dans le cas de ils allaient par exemple dans le mode de fonctionnement dans le cas de la constitution sotali va expliquer banani va composer le conseil supérieur à la magistrature. Ndengeni nomination ba magistrat et ça les maka na ba mutation na bango et ça ma disposition est légale. Voilà eza cuisine interne au Italie appareil et pouvoir judiciaire. Donc c'est-à-dire Kolinga Kokotsa, par exemple, les ministres, Nazara membre, il y a conseil supérieur à la magistrature. Hein? Ils allaient Kolinga créer sous Mbilinga. Pourquoi? Ils s'organisent déjà mieux entre bango. Kolinga Kosa, ils allaient le ministre Moutou à Nomaka, magistrat. Mais dis-moi un peu, pouvoir président de la République, au pouvoir président de la République dans Noma bango, il y a un sala jugement. Il y a des cours et tribunaux, ils ont exécuté au nom du président de la République. Hein? Oui. Vous allez comprendre. Ils ont rendu
Au nom, il y a peuple et après, puis il y a président de la République. Exécuté, non, il y a président de la République. Il y a toutes ces histoires-là où ils allaient bien recadrer. Les bandes de sont les juristes sont mieux placés pour que ça là. Mais pourquoi, quand on a une minute où il faut changer ma cam? Non. Donc, déjà, biso ce qui te montre déjà que tendance à kolinga kaka le fait on n'a pas besoin à cause d'un juriste pour nous comprendre ma cam bébé. Mais pourquoi olingi ochakaka magistrat bazala la dépendance directe il y a ministre de la justice wanande to boy mais parce que bazomona que o bino bozaro bengalelo o bato bazolo ba état de droit exact bon que ko bana lokola arrestation il y a vice-premier ministre et ministre de la justice mais et ça est loko moko état de droit tout ça état de droit et ça les mina na ndenge longo banite arrestation ya ndeko Jean-Jacques Mamba et ça les maki na ndenge moko elongo banaki te yango balingi peut-être ko pour chercher à équilibrer donner un peu de pouvoir kaka lelo nde mino kwa monyango bongo makambo saimaka na pendant régime na bango toi za mona te hein arrestation ya Frank Diongo ceci là tutuana ba monaka ngote kaka sikonde amoni qu'il faut changer makambo il azaki pe na place au makambo changer maka hein donc on arrête non balinga ko dévier biso na débattre ba créer imbroglio na moto abatu to boy état de droit les affaires de tous état de droit justement na katia état de droit balobi c'est le pouvoir judiciaire qui est le garant des libertés individuelles et na ba droit inaliénable na dignité à moto ozomona na état de droit wana ezali affaire ya biso nyonso état de droit eza apanage teke parce que baza kuna pouvoir c'est ça non eza pe processus auto ke na malembe na état de droit socle état de droit eza nano justice moko ezala juste ezala équitable et puis ezala impersonnel. Donc dongo yemo Mobutu toza continuer na émission na biso Actu 24 na chaîne Dias Congo TV, chaîne ya diaspora congolaise oyo ezali kotalema na mikili ya libanda pe na RDC moka mobimba pe na mokili mobimba. Actu 24 tokomi vers fin donc ici tozali suna minute mingi te tolobela bongo message ya ndeko Jean-Pierre Bemba, président national ya mouvement de libération du Congo oyo akomi kimia kolekana na mbembe na se ya brique akomi kimia na koleka mbembe na se ya brique mais atindaki message bon likambo nini yokoki kotongola kobimisa na kati ya maloba na ye wana pona population congolaise. Alors message na biso ezali clair ezali simple ezali pe très concis. Lelo résultat ya tokoeko escompté 60 ans après indépendance ya Congo ezali message ezali résultat moko négatif na généralité na ya na yango na résultat wana toko fustiger batouté toko stigmatiser batouté. Pourquoi? Parce que mboka eza ya biso nyonso. Résultat wana ezali résultat ya comportement ya biso nyonso. Mais toko sala bémol moko na kati ya mboka ya échelle ya ba hiérarchie na ba échelle ya pouvoir, c'est-à-dire ndenge kwado hein akoyeko mema contribution na mboka et aux ndenge mote na député national na ministre na bourgmestre ben na président de la République. Mais résultat oyo nyonso eza biso nyonso congolais moko place azali lelo ezali ngonga ya kosala méditation kosala introspection. Il faut me tourner dans yo moko. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Faire quelque chose pour son pays et ngika kolobate que ouya utonga ka ba immeuble ba ceci là non. Mais ce qui dans un contexte
anti-indépendance. Mais, ils ont qui courage. Courage Yabana, Congo. Non, les choses ne peuvent pas continuer dans ce sens. Dire non fait partie aussi de la contribution dans Mboka. Dire non au mal. Dire non aux antivaleurs. Antivaleurs, clientélisme politique, népotisme, tribalisme, c'est aussi une manière de contribuer. Mais l'exemple Ndakisa et Utakande, l'écolo pour Batouyase, Baïba Kozwa. Ce qui est ça la politique, il y a 2 poids, 2 mesures. Tout que connaît ici à mon côté. Discours na biso na MLC, Ezali, il faut toujours photographie à passer pour oyeleki to yebi. Mais mingi, to bongisa bizaili na biso pour lobby ezala ndenge nini. Yango to senga na bato, boye bakolandaka, oyo biso tolobaka na MLC mingi. MLC to eko panza batute, na bandi pour monaka logo na biso za fourmi. Fourmi ezali nyama moko mukie. Mais force na bango yo taka na kusanga na bango. Fourmi azalaka soka zumuke bakaboli na baninga. Na ndenge pe batongaka bandako na bango ba fourmilière wana ezalaka parce que bazalaka ensemble. Vision na biso ezali, nous n'excluons personne. To bengani motote, to yambaka batu nyonso. Parce que nous pensons que na mboka mutu nyonso azana rôle oyo akoki ko jouer pona ko tonga ko tombola etonga na biso. Mokonzi azana besoin sentinelle. Sentinelle azana besoin mama te karalipa. Mama te karalipa azana posa boulanger azala. Boulanger azana posa cultivateur moko azala. Donc mboka ezali toile d'araignée, tout ça a besoin nyonso. Mais pour na koyeba ko tonga mboka na ndenga malamu, il faut biso nyonso conscience collective na biso tout etalanzela moko. Yango toyebi 60 ans oyo ezali 60 ans ya mawa. Mais mawa na ezali teke etikala na kati na motema ya biso ekoma ya biso motif moko ya pessimisme te. Mawana ezalande effet à ressort, c'est-à-dire ce qu'on finit ressort si est comme na suka tant otikango et comme mata likolo. Elingi kolobake toujours un moment ya koyeba to tikana nu ba sentiment pembeni. Total eloko ni to ngi to offrir na Congo na biso lobi. Bana na biso. Ba kokoloko na biso to otikela bango nini. De quoi aller? Est-ce que le niveau de vie à congolais en 1960 revenu à congolais ils ont acquis $1000 équivalent à $1000, mais le lot tunanga le congolais revenu na eza wapi ils sont déplorables. Population ceux qui bomonique bakonzi mboka bakokite autodétermination, ils allaient de façon pour contribuer. Parce que, en 1960, ceux qui Congolais a s'autodéterminé qui étaient, Toninga Katozwa, indépendance té. Indépendance wana, ils allaient œuvre ya cadeau té. Ils allaient œuvre ya charité ou de bonne foi té. Ils allaient qui œuvre ya lutte. Ils allaient qui œuvre à détermination, et ça qui œuvre à discipline. Indépendance, et ça qui œuvre à autodétermination populaire, et ça qui acte à discipline, il y a bravoure, il y a peur, il y a indépendance, il y a congolais, bipa et bin son bango bazwamaki. Les lots, tous à vivre une situation économiquement, sur le plan social, politiquement très difficile na Congo. Tout est détruit, culturel, la culture, tout. Nous sommes aliénés. Un bilan très négatif. Ndeko Jean-Pierre Bemba Lobeli Yango, Ndeko Moïse Katumbi Alobaki Yango pe na discours na ye. To kobi pe na suka ya émission na biso Actu 24 na chaîne na bino Dias Congo TV. Ndeko Dongo
na mokuse opesa message na population congolaise et puis message il y a MLC parce que vous avez payé moko il y a un communicateur, il y a un mouvement de libération du Congo, il y a Jean-Pierre Bemba. Message nini lelo Jean-Pierre Bemba, message nini lelo MLC, message nini lelo Dongo Yemo Mobutu aux anango pour la population congolaise. Peuple congolais, citoyens et citoyennes, moko na moko place pour yebi kozala. Toyeba ke mboka ya biso ezali eloko ezali pona biso nyonso, c'est-à-dire eza bien commun ou ezo appartenir na biso nyonso. Congolais ou aleki moninga azali te. Constitution ya mboka ya biso o bakomaki yango pona moto moko te, mais bakomaki pona esunga nde citoyen congolais nyonso. Indépendance autour ba indépendance fondement nango, raison d'être nango et avenir nango nyonso ezali obe na kati ya constitution o moto akosa bino te. Ozala vigilant. Kolinga mboka ezali koyeba ko sala makamna mayele na bwanya na kibomoto. Toyete pona kofinga batu, toyete pona kokabola population, mais tosengi tozala soudé. Mutu na mutu place azali. Aïba kozwali kamu avec beaucoup de sagesse. Pour analyser est-ce que makambo comportement o ezali malamu eloko nazo sala soki ba salinga nako sepela, c'est pas parce que lelo ozui ou sekamutu oyo azangi ou bien mutu oyo azangi acha mutema mabe po mutazui mais to senginde likambo esayema ndenge ya bosolo ezala na justice ezala pona ko sepelisa nyonso mbongo ya Congo bana Congo baeba ko bénéficier nango. Deko balandi ya Jazz Congo TV tokomi na suka ya émission na biso ya Actu 24 ya mokolo na lelo ezalaki bongo spécial le 30 juin nandeko Dongo Yemo Mobutu o azali secrétaire national ya mouvement de libération du Congo chargé des mines, énergie et hydrocarbures. Azali pe moko aba communicateur ya mouvement de libération du Congo ya Jean-Pierre Bemba na banza tebino moko bolandi pe na moto ayebi ko benda o ezali important pona ye, ezali important pona bomoi ya mboka o ezali important pona avenir ya Congo. Moto ayebi ko sosola na oyo awuti ko yoka ni mi ezali malamu pona mboka. Bandeko balandi tokomi bongo na suka ya émission na biso tokutani na mbala sima na mikolo mizali koya ndeko Dongo, merci na ndenge oyambaki biso. En tout cas merci na zong selibino yango, merci mingi matondo na ndenge bozwa ki pendingi sawa na soki comment dirais-je ndingi sawa barango na ya kopenga ngai na plateau na dino. Et merci na ba o nyonso bazui ba disposer na temps na bino pona kolanda biso. En tout cas Congo toyebi ke lelo passe ezali mais lobby tokotonga Congo ngo ekotelema. Passe ezali lobby tokotonga Congo bandeko balandi tokutani na mikolo mizali koya pona émission na bino Actu 24 na chaîne na bino Jazz Congo TV, la première chaîne de la diaspora congolaise. Notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Voilà, sire. Excellences, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de lutte, mes frères de race, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Vive l'indépendance de l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain.